so ba obengi nani yo soki Tamar so nani boni bino boye koyo Tamar yo na mobali na yo Tamar yo ko loba na pasteur Sikatnema yo ye makambo nzambe lobby Tamar so ba bengo nani wana respecter on dit que yo pena na respect on a fata de respect toi en tout cas printemps fati kata na l'église ya la poko yo femme Tamar na mobali na yo wana na mobali no wana ba escroc bo sa singa promotion bo futinga na mbongo na nyoso te o futinga mbongo ndambu o yamba su téléphone tel ko la 100 euros ozo ya yo te Tamar yo ko lo bana Neema yo ko bana pasteur Neema pasteur Neema yebi ba tu combien pasteur Neema bikisi na mboka na biso yo Tamar miracle nini yo so sali yo ko fanda ata ba mari mi samba za na manque respect bo ete que son âme repose en paix yo Tamar yo okenda sana ni église Neema yo Tamar okenda sana ni église Neema okenda yiba Neema makamna kisi obino soki na frère ici okenda yiba Neema makambo yo nani ya Neema ko dit combien de batu oyo pasteur Neema apôtre Neema abikisa yo mutu na eza na ni mutu na eza na nyei pour ton information yo Tamar mutu na eza nyei ene loko malonga ya bonza mete ngana leki onction ngasi ko na loba no na onse ya makwanza. Regardez-moi cette bande de escrocs. Nani en tout cas ataba mama là ba sama kamba te yo Tamar yo soki ba bengo nani comment nanouche soki nanouche Tamar yo tel les botu ko sema mbuko yo yebi ba miracle papa Sikatenda sala Neema koli na bonzambe yo koli na kati ya banda na ba bar na ba terrasse yo penza yo na wana ezo prédire que des insanités ozo sambela pour na malheur ya peuple de Dieu Yesu na biso oto sambelaka babambi mabanga na kati ya croix so ba père limbisa bango po ba ibe ba sala te mais ba tie makonga mais yo so ba batuka ba oloba na obi ba bima makwanza yo vous croyez que vous connaissez la Bible? Tapotez les lives, mettez le like. Vous croyez que vous connaissez la Bible, vous? Yo Tamar na mobali no bino boyebi Bible. Non. Yo kolba Neema te. Yo kolba na homme de Dieu comme Neema te. Ba miracle Neema sala yo tata Tamar. Oyebi ko oyebi motema na ngezo suka pona promettre pasteur na na finga suki. Po décret na na fingo ma papa Tamar. Dile na fingo ba défaut. Papa Tamar. Aba no finga suka défaut. Ta escroyo. Yo en tout cas na loba ya omona mwasi soki Tamar so ba Zambe na boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bajeno bakoye mela kayo tongo pe papa Zambe na boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bajeno bakoye mela kayo tongo pe papa MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Bote bandi MDG TV mafuta ya sika, ezalinga bino la grande dame avec un grand GK dans le cadre d'actualité. Bande ko babolingo milinga zo continuer quand de tobisa bino milinga penza ko milinga. Soki bapagano bakomote ya biso commission ni pe pasi pe confusion pe mawa nzamba sunga biso tozonga na nzela bino mo bozomona ke la lire mambo ekendele elobata fisu mukoko eke mabe makasi ngape na bando kotuna motuna Tamar ayebi ke Sikatenda muta bakisi akendaki kosala nini na église ya Sikatenda de ya kendaki parce qu'apparemment fallait se pas abeta na sala ngo je sais pas allouer sala ngo je sais pas convention ya Sikatenda des ayekunado ayaki apesa message lisika ya mutu akisi mutu abakisi yo ye osala promotion eloko na yo esika ya mutu abakisi nzambe pa pesi message aloba na yo okomi ko bouder
bande konanga mambo zoke mabe makasi homme Tamar mbala liboso mobala zo kombo mwasi e bandeli na Congo bande ko homme Tamar amemi nkolo tande na bisa ibino en fait nana mingi rolobate ils ont juste manqué de sagesse na mwasi na mobali ba manqué juste de sagesse parce que s'ils étaient sages mambo lingi comme na ba niveau haut et comme sous mambo amanika le basela bango promotion ba foute ba mbongo na été et bandeko ba dossier zo kobima sur homme Tamar lelo na poko na osala la bino analyse na ye la bino bandeko na ngai ba dossier za kobima sur homme Tamar mobali ya femme Tamar muke tikali kande pero luar lo baki kalate bon mona mutakala ya homme Tamar parce que et comme kende mabe makasi je ne sais pas ce qui bango mo ba mona on a lisu nini Nzambe bandeko dike kozala mwana nzambo c'est quelque chose nga elo zo kamusanga jusque là ezake ya solo on a vraiment ndeko et Tamar ko ko mikitsata ko senga peuple de pardon ndenga tuki mitema ya batu vraiment ndeko mwasa ko mikitisa senga bolimbisi en tout cas nga ezo lekelanga ezo kamusanga est difficile de dire vraiment bandeko nanga bino buna betseki libaku bolimbisa ngai waouh ya mawa eza pas les Français disent une faute avouée à moitié pardonnée moitié pas bato mokili mais na bonzambe Bible zoloba pardon libéraka bandeko à moins que oza na semence mabe so muto sengo bolimbisa ata soki eloko ngo asaki eza ndenge nini ezala neti mwa paralysie moko tu sens penza que non elembi nzoto même si au silika ou encore je sais pas mais tu sens que asengi pardon mais ko continuer na lolendo yonde lo zo kamusanga personnellement ko continuer na lolendo ne muto zo kamusanga vraiment moi je m'attendais à ce que Tamar vienne à s'excuser mais malheureusement a continuer ka ko se justifier moi na mobali moko vidéo ngutu fona lukango moi na mobali moko ayebisie Maman Tamar, tu nous as déçu, yo vraiment to modèle to bando zo la kayo, Mateo bando ko pesa biso ko no su muto ya ko lobela ka bataille, bande ko Tamar ya ko justifie, alobi eloko yo esalo pasi ngwana yo décevoir yo ngwana. Abi me soko mi lobeli tena na ko lobela yo bande ko nanga o na comprendre penza que ça penza milinga. Na comprendre que ça penza milinga, que Dieu nous aide. Que Dieu vraiment nous aide. Nga esanga pasi nga ezosanga pasi kande na biso bino après tout c'est notre sœur mais cela n'empêche so mabe ezato loba nzamba sunga ya se ressaisir sinon te milinga na milingoti aoya kolimwa kaka ndenge sikatenda loba ya koya kolimwa ka boy pamba limo na milinga mamoyo komo ke mabe mobali na ende muto yesu ko bebisa makambo mobali na ye mobali atamar muto ende ko bebisa makambo croyant que yenda akosa makambo autrement mais il est tout pire que moi si c'est pourquoi David avait dit de ma voix je crie de ma n'hésitez pas c'est pourquoi David avait dit de ma voix je crie 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 à l'Éternel bien aimé dans mon monde qui babel la ka dans mon monde zoyinda babel la ka ozo mona ne ba salirio ozo mona ba zotela ba fausse accusation ozo mona ba zoloba babel la ka ba vanda ka kimia te kala nzambe mama ko telema ya ko belela pour comprendre que dans les réseaux sociaux il y a des gens des vampires qui sont là pour détruire comploser à bakabal bazomona nengo zo matana nguya nzambe balobite basangisa ba force na bango ya bakabal basangisa ba force na bango ya ba franc-maçon basangisa ba force na bango ya ba occultiste pour baluka ba faire terre moto nani moi de ma voix je crie à l'Éternel de ma voix je réponds à l'Éternel de ma voix je crie à l'Éternel biso tona ba rasa bato yo ça to beti likofi na yeli on a 4 likofi o beti masasi na bimise le ba GP no surtout na bandi ko rafale yo parce que na biki na okunda na batute moi je ne combats pas avec les gens qui insultent non je ne combats pas avec les gens qui insultent les gens qui insultent ce sont des victimes
Ce sont des esprits, esprits au diable et assassin varanango. Yo moi nanza faut maintenant se lever pour comprendre que awawa et comme il kambo batu ba komolinga ba détruire ba kangisa mutu monoko pour bango ba opérer te. Toko la musafi ya prière ya batu. Batu ba ko sambe la satan toko si ba ko sambe la. Batu oh tu fais vie de prière na bango. Le ba comment capable ya ko sambe la. Le ba comment capable ya ko se défendre dans la prière. Bokena mambo mabe. Non, on va passer d'elle. Bokena mambo mabe. Il était écrit gardez silence, moi je combattrai pour vous. Fallait même pas répondre à tout ça. Fallait continuer à roter à normal sans parler de tout ça. Mais bon, malheureusement, bazanga juste maîtrise de soi. Yango na rolo bana moi nanza menyo so la nanga. C'est important c'est ngara bambuma molimo. Nzambe asunga yo obota bambuma molimo molimo santo sunga obota bambuma molimo. Très important. Tobeta le sola farmalo là 3 mois passés plus ou moins ah ce qui 2-3 mois passés. À Koufar le gola aux maîtrise de soi tiki moi sinabana. Il avait raison de se fâcher babwa que les mailles. Makene nango trop loin ti écouta evi. Bande konanga toyeba ko se maîtrisaka. Toyeba ko se maîtrisaka devant la situation. Mambo eke mabe que Dieu nous aide. Abonnez-vous massivement sur MDG TV Mafuta ya Sika. Moi c'est la grande dame Tomonen Balasima de bonnes choses. Merci, au revoir, bye. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete tose pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui ako kalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international Pana yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu Nanya voyage a lokola yo Nanya wakoka nino ya wanzambe Uni masomo ya ekusu bonanga Okufa se kwa poyo zali nzambe Yesu Zame moneno kitanase Ola tanzoto poyo bikisanga Okitana se pozwe sikananga Ofuta nyongo na manzambe nanga Yesu Ozali zambe Onkote ya okani na yo Ozali zambo bongwani te Yesu, Yesu Kanina yo Uzali tambo bongwanite Yesu, Yesu Ozali zambe na bomoi papa Ozali zambe na bomoi yawe Ozali kondi oye simba bomoi namba Ozali zambo oye abikisa maladi Nakokenge wapi nzombe suki na yote Ikole vandelo na yawe Obele nyotelo na yowe Ozali zambe Ozali
Tellement tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tu komine la santu. Lise kwa na yo tu komine balongi. Zambe na ngoya, ola tike mo vandina mo santu. Ozinga mina mangelo, akoyembe la kayo tongo pepopa. Zambe na ngoya, ola tike mo vandina mo santu. Ozinga mina mangelo, akoyembe la kayo tongo pepopa. Autrefois noi nazalaki binzo, ndokia kolia ngalolinga lingi. Mes personnes sont dans ces métamorphosées. Osimingo sambwe maladie na miso. Olingo baby naza toxiqué grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. Ezena tata moko azalaki nzambe. Tango akufi badepsine balobi keno akosekwa konzamba bakristo pasi. Alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda. Otango akolamuka abimaki limbala moko. Mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango. Yango bien-aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu. Mais soki bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo Jésus.